Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko Congolais pe nazali kosenga surtout na ba konzi oyo bazali kuna na Congo vraiment to mekana nukotala likambo oyo etali transport ya nakati na Congo po ete ebandi kopesa soni pe mawa. Po ete ti tango ezalaka ete komona kotala na internet komona bakolakisa voiture mosusu na kati ya Congo ozotala bozo ndima te. Tala neti forme ya motuka oyo bazwi pe lisusu eboke ya bamakemba ebele batondisi. Vraiment oyo eza kaka komilukela liwa. Après bokoloba nini o nzambe mpona nini otikaki bato oyo boye me bango moko balingi komibatela te po ete meme bible ezali koloba ete mibatela nzambe mpe ya kobatela yo me na modele ya boye botala motuka ya boye ata bino moko vraiment me motuka ya boye vraiment na bato baza na kati tana fo pa ngi esili wele donc baleli bango mais baza kozwa pe courage bakoti na kati vraiment oyo ndenge ezali yo ezomona ka mabende na mabende oyo ke accident kaka nga atolinga kokufa te mais bende kokoto kaka place moko boye ememi yo na liwa parce que ça na protection moko te atali bende koti yo te soki na tango accident mais makemba wana kaka soki fini yo mais za mawa oyebi ke régime ya makemba oyebi régime ya etata makemba soki ebambi yo na tolo bandeko okoki mpe kokata moto kaka ndenge baza wana bakoki kozwa kaka shok moko mba régime moko etata makemba ekiteli moto aza kuna ata na nsima ekiteli ye na tolo ma esili vraiment tozali kokamwa mingi toza kokamwa ezolekela biso tozondima te bandeko babolingo tozondima te ezolekela biso. Ah vraiment te tosengi na ministre ya transport amekana kota likambo tozomona ba ministre mosusu oke baza kosala même effort toza komona yango même na banzela ya lingala facile toza komona ndenge ni ba ministre baza kosala ba effort baza ko bouger baza kosala ba makambo ndenge na ndenge mais ministre ya transport pe mekana ko bouger po ete il faut ko pekisa ba transport ba mituka ya ndenge boye po ete mituka oza ba mituka moko ya libabe ba mituka ya libabe oyo ezaka kapona ko augmenter ba mort na kati ya Congo. Vraiment ezali pasi pe mawa. Ezali pasi pe mawa. Naza ko tuna penza mutuko eza ko tambola na système nini. Oyo miracle penza oyo. Oyo eza miracle bandeko. Parce que mutuka ya boye bandeko. Oyebi ke mutuka ya boye soki tuti yo bandeko. O mikufeli na yo bandeko oyebi ba mituka ya boye na boyebisa binoko soki tango musu mutuka ya boye ko tango ozomata ndeko soko ozalaka na système akokoma na agenda ofungoli déjà agenda na yo okomi date okomi na heure oyo ozokota na mutuka oyo mpo kanangi soki kaka o bokufi bato bakoya na nsima ntango bakozwa agenda bayeba okotaki na mutuka wana na heure ni banini mpo bago ko beta histoire na bino pe basali histoire kaka na date oyo tiki wana po ba mituka boye somo vraiment kokamwa bazwi pe susu ba makemba ebele babakisi Congolais linga risque on news tout kaka économie Congolais linga ko dépasser de comment tam so ba mituka pe ya bien za nango oke muto amemisi ba makembo akoko futa ba mituka la po kende mais le kona monika ke ba mituka wana tango mususu transport ezali moins likolo a préféré na yeka lukaga transport moka moins cher tala pe transport yango moins cher bandeko ba bolingo botala oyo boye kanangi wele esili histoire esili vraiment ezali pasi pe mawa Mama Rosalie na zongseli o maloba. Merci mingi papa Roger pour na kopesa ngai lisusu maloba vraiment ezali pasi mingi pe mawa komona ndenge nini bamituka ya boye na kati na mboka na biso bandeko motuka mobimbo ndire mbebo ya chamo vraiment atako mbebo ya chamo ezala ta na forme mais motuka openza forme na ngwezo yebana te nazokamwa mingi ndenge nini pe bato na kati
malamu penza ko oyo penza soki etampone yo ndeko yebaka ete wele okei parce que bamotuka ya boye bandeko oyo ezali kaka ko mpona ko multiplier bamort na kati ya mboka po motuka ya boye ata ekretien okaka moke ndeko soki okufi te yebaka ete oza na pota na yo ya monene ya sire mpe okei mpe batongi yango mpe batie baepengle ebele na kati po ete bamotuka ya bariske mpenza yango oyo ndeko motuka ya boye soki eza koya conseil kaka ngai na kopesa yo na bino bato boza na Kinshasa oyo bokolanda émission boye soki omoni kaka motuka ya boye ezali koya a 100 mètres deja ndeko mitelemelaka na yo na mosika meme kotelema pembeni te telema mpenza na mosika ndeko mpo soki otelemi na pembeni bandeko bamituka ya boye ezalaka bamituka ya surprise okomona kaka yo ozokanisa motuka ye na nzela ndenge ekobeta sisi ye elandi yo mpe ekeye etuti yo okamwe mpo bamituka ya boye vola nango ko ndenge ezali wana badirection nango ya nini oyo ya volant eza nango asire te motuka ya boye okomona ntango mosusu chauffeur azokanisa okende na nzela okomona kaka direction ememi ye na kote mosusu mpe eke ebomi bato yango na peut-être osengi na ministre ya justice atala nano likambo oyo atala likambo mpo ete ezali pasi mpe mawa na ntango oyo nasengi ete bandeko ba bolingo boyebaka yango mboka na biso wana na ntango oyo soki likambo ezali ebongi na biso bapeple tolobelaka bakonzi ya mboka na biso mpo ete baatiraka attention na makambo ezali koleka mpo ete bango bazali na bamiso ebele te mpona koyeba makambo nyonso oyo ezali koleka na kati ya mboka lokola mpe toyebisi mpona ministre ya transport tolakisi ye deja forme ya motuka ezali malamu mpona ete aconvoke réunion meme na baroulage nyonso komeka kotala bamituka nini oyo ekoki kobanda kotambola na baoyo ekoki kobanda kotambola te parce que motuka oyo ezali mpenza ko liwa ya bato na kati ya Congo bandeko babolingo sikoyo tokoti na kati na émission na biso ya oyo etali transport aérien mais mpona kokota na kati na lisolo na oyo etali transport aérien tokosenga na papa Botamba atiela biso nano mondule moko kuna na kote ya régie ebongo nsima tozongela masolo na biso s'il vous plaît papa Botamba. Mosolo ezali pamba mituke tondi okozwa likamadiye mibeko ya leta mombaka na motema noki te yo komemanga mookuta lomande okomema motuka okoyeba te leta fungoli miso alali te sofele nazali kombanga limbisa nano moke olekisi nelo sofele atolo na biso sofele palado kumbanga malembe nazali mama ya bana sambotika na bokono mokumbi ya taksi kebakani ye milimo ya bato osimbi na maboko owela mosolo ezali pamba mituke tondi okozwa likamadi ye mibeko ya leta bombaka na motema noki te yo komema mambo okuta lomande okomema motuka okoyeba te leta fungoli miso alali te sofele nazali koba
kopesa nano moke olekisi lelo. Tokende na komine obomelinga mwana ona nzela ya kelasi. Ngai ko mwana moko kaka ya mobali nakosuka wapi na bana oyo ya basi. Bopuse koela mosolo tika bomonaka boyengo mama. Liboso ya kokata tala ngambo na ngambo, tala ngambo na ngambo, tala gauche na droite, tala ngambo na ngambo, tala gauche na droite, tala ngambo na ngambo, tala gauche na droite. Kende na komina obomelinga mwana ona nzela ya kelasi. Ngai ko mwana moko kaka ya mobali nakosuka wapi na bana oyo ya basi. Okusa koela mosolo tika bomona